Merci na confiance fidélité botonde be so habitant dobike sengel to vandisa makanisa na matali discours ya tata mkonze kolko démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na niveau ya New York kuna na minito azana na Bruxelles esika nini akuta na premier ministre israélien abeti masolo ebele ndenge longo bani boza ebele sengeli bobenga pour permettre botuna mituna bopesa makanisi pour l'intérêt du Congo développement c'est notre credo plutôt qu'on vende ça sous les solo na biso na matali to ebite so yeza repessage ce qui au recours aux souvenirs même si sincèrement en fait c'est quand même de discuter par rapport à ça station secrétaire dans le chef d'état tout procès Herman Tumbali maître Jean-Pierre Kamunga structure AGTD totuna mituna ndeko nanga pe apuna ali totuna mituna permettre à la population que le Congo démocratique va comprendre l'autre ko enterrer Simoka Chamassa Imon le maire un ami un frère qui nous a laissé le nez ko enterrer donc lever du corps à morgue ya maman tout le monde sera là pour permettre de toper sa dernière hommage national de connexion Simon Kachaman parce que Yepé Azalaki journaliste le biso maître Jean-Pierre Ngalula Mbote na yo mwana mboka mbote pe na bayi mboka banso bayo tokondongwana na bango na tongo na lelo na lisano na politique tika ningai kotombela bayi mboka banso esika bayali losako na nkota na bango nde na lobi jambo yeno batoto ya Kongo Mungu wangu anubariki ebo na beno bapangi ya Kongo uweto au bana betu ba mukongo wa mungalata mukalenga wa mujulu atambe kunu afunya vidia mukulu anuto mvwemvwe to yalia pona kosakola na tina na ekolo pamba te yenda na ekolo kotambola malamu te mboka oyo bamboka nyonso kufaka ata Ukraine za kufa ata Russie biso to lekani bango na etambwisi mabe ya koleka ya kopola ya mukati na mboka tokota mamona bosundio masolo tokota discours ya tata mo tekolo kondo mokati parce que on est à voler belé mais apparemment il y a comme le quoi moi baise on sait jamais est-ce que negotoni moi ba et ça va recours ba report ba repessage quand on a des cours bandeli parce que examen tout bibi dit on va c'est là déjà qu'est-ce qui se passe exactement accumulation de l'incompétence au sommet de l'état o ezanga kata ko sala ete tâtonnage ezali na ba niveau nyonso na yoki en tant que politicien na landeli balobi ete ba pesi raison ete balobi ba école mingi et salaki examen d'état na code ya kala ya 2022 nde na yango ba école yango mingi katanaki sikoyo nde to kokomawa ba école esalaki na 2023 yango nde ba traitaki nous demandons nani apesa ki code oyo ba basalelaki ya 2022 et qui a mis la confusion. En réalité, moi, je suis tant va publier l'examen d'État, va comprendre, et c'est là que ça parce que c'est une année électorale. Donc, c'est là que ça et lokoyo, bana bazwa ebele, batono so ba sepela. Mais de konanga imboka oyo ba côté kango na mauvais sens nyonso. Est-ce qu'avec ce genre de résultats de l'examen d'État, auto comme un repêchage, même ceux qui ont un repêchage, yango mwana mboka yo yebi. Et sengali na mwana zonga ba chae susu na limekami mosusu ndetanga ko sala ba lakisito bakalaka batali na simana yango ba koteye nde ba bimisi deuxième point kasi oyo toyebite et sale mindenge nini examen d'état bimaki ngana yaki na mwana moko sia bandaki classe abandaki déjà kotanga tata na azongisi na uniforme asutuka boye baye kolukela baninga na ozu examen d'état nzoka ya osala devoir ya ozonga na ngolomi na kate école ozu bandi ko chepoudre confusion totale na ba parents na ba mwana ngoye moko bazo comprendre l'état azotuna na twindenge nini babite ba salio grâce to comme na deuxième session balaou est-ce que quelle est la crédibilité de nos diplômes maintenant c'est ça le risque mon mboka la crédibilité maintenant ya ba résultat na biso ezalini tout ça régime bakotala mboso bazongi session parlementaire yango ya sika babengisa ministre kotuna ye bosoto na bêtise oyo toni mwa ba uti ko merci e uti na zela nini est-ce que lelo mbana na biso bakoki ko voyager lisusu bakende na poto kotanga na diplôme oyo bazu na deuxième session ata yomoko omona yango na monde nini na mokili nini régime ya tâtonnage régime zo tuta mutu na mire partout régime à kolela régime à confusion régime à manque de procédure régime à violation à makamunyoso régime ya makambo moko ezanga motuna merci beaucoup ndeko Jean-Pierre Ngalula
Kamunga. Boni Kamunga. Et tu as bien Boni Kamunga parce que Jean-Pi, ainsi de suite, Yebe Kamunga. Je salue le président de la majorité populaire Boni Kamunga Mouteba. Au cadre, il y a parti cher, il y a Sami Bali Bangansita. Puis un notable, il y a commune Limité Mombele. Et à Mantoumba, les gens nous suivent. Aucun de Colombie, il s'est posé des problèmes, il y a un code. Il s'est posé comme dans le régime, il y a un repêchage. Comme dans le régime, il y a un bandela. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ah ben, Sengeli m'a interpellé même de Konabiso. Donc, c'est sûr, faut moi, Tony, moi, pas tout, mais tout, et pour mettre la population à comprendre. Mais, oyebi, il y a mon bana motuna na yo, na pesina no baye. Bana mboka nyusu ya Kongo mbote bana kingabwa toza na bino elongo to zolanda maimaso maza koleka na mboka na pesi ba ko débatteur mbote mais eza lokola toye ko sala théâtre ndi na plateau parce que etikeli to lobela kaka na ndenge ya ba chinois balobaka oyebi to bandaki na mambo talaki ba publication ya ba examen d'état na ekolo yo toyokana na yolo oyo ba code na bango tant bada bazo que de consulter na ba code ya kala mais alors que na palmarès ya ba résultat bana nyonso ya boyokani ba jouaki mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui cette exemple makambo yo bato basala kana maboko oyo bato bazako sala donc moi ba erreur mike ezanga raté et c'est là oui ko zo ya moté o mema yango na kati ya gouvernance ya mboka. Même dans le cabinet, il y a des dossiers où il y a qu'est-ce que tu fais? Tu vas rappeler ces dossiers-là pour la correction. Dans les cas d'espèce, le palmarès de tous les enfants au examen d'État au Bajouaki, à la fin des comptes, Baji méthode, il y a publié que palmarès, c'est-à-dire, ce qui est flou. Les enfants vont se retrouver dans le palmarès donc il n'y a pas eu un système, il y a recours, il n'y a pas eu un système au repêchage, au deuxième session, égalité. La logique est que ce qui vous avez la difficulté, il y a qu'à consulter les nets et vous avez la difficulté à consulter ma code Nabino. Dans le palmarès, vous allez vous retrouver. Et c'est pourquoi, il y a un problème, il y a parce qu'il y a une confusion, il y a une difficulté, il y a un code. Comme il y a une erreur dans le réseau, il y a communication, il y a. Pesa argument. Rencontrer ma préoccupation, ça s'appelle manque de prévoyance et de précautions administratives. S'il te plaît, laissez-le évoluer alors. Je te protège, Armantoumba. Évoluer, Armantoumba, s'il te plaît, évoluer. Mais donne les arguments qui permettent à la population de comprendre. Parce que tu as dit des bobards, par exemple, il y a Bozobo Yolobi. C'est vrai. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils ont difficulté à consulter, ils se sont retrouvés dans le palmarès, on va publier. Mais regardez les palmarès. S'il y a eu des erreurs, on est où dans la société de communication, on va dans charge pour publier le résultat de l'examen d'État. Et c'est ce qui a fait que ces enfants, lorsqu'ils vont aller consulter le code, ils se retrouver par rapport à le résultat de la bango. Il se fait que Moutoumoussousou, comme on a Gabi, a petit code abimi na combo ya Moutoumoussousou. Et c'est pourquoi les ministères via l'inspection générale, ils sont décidés, il y a comme ça, qu'on tient palmarès wana la publication pour que ceux qui se sont lésés, mais dans le palmarès, ils se sont retrouvés. Il n'y a pas eu défaut, il n'y a pas eu erreur dans le ministère, ni encore dans l'inspection générale, il y a EPST. Donc, à chaque fois quand on veut une information, il faut aller à la source pour expliquer ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi l'élo, ce n'est pas une deuxième session, ils allaient recourter parce que l'examen d'État est seulement recourter. Donc, il faut comprendre que les alliés, mais il y a des difficultés à consulter code c'est pourquoi les ministères via l'inspection générale a eu la palmarès où il va publier néo bana
Merci beaucoup. Pati Malanga, qu'est-ce qu'on reproche à Tony Kankou et Tony Mwaba plutôt? Qu'est-ce qu'on reproche à lui? Qu'est-ce qu'on reproche sa façon de faire? Et la Jean-Pierre Logabi. Et comme il a encore moi recours, examen d'état d'école démocratique et Sili Valais, examen d'état d'école démocratique. Et comme il a difficulté à moi, à Kenda, qu'on s'inscrire, il y a pas de tanga. Comme il y a recours, il y a repêchage. Merci beaucoup, mon amboka Rodrigue Niembo. Naïbi qui est journaliste d'investigation. Ce n'est pas pour rien au soulever question oyo na biso ba communicateur liboso etandoike pour que tout pesa makaniso biso. Mais pour notre na mozindo a motuna oyo d'abord on a pesi mbote na ba Congomani baso bazuli bakoya kolanda biso na ngonga oyo sans oublier ba diaspora to pe bandeko baso ba ingelo mboka ngele kuna na pesi pe mbote na ba co-débatteur na ngai tozala bango na etandoike. Angela Plateau na PCP lisusu mbote na mentor na ngai mwana mboka Élysée beaucoup mwana maposo comme il m'a appelé rescapé de débauchage oyo aibaki na kosala conclave ya FPI force politique sociale et alliée de l'UDPS pour na koyeba kopona oyo akozala comme candidat commun comme candidat président de la République na ba élection oyo ezali ko se pointer le 20 décembre 2023 ndeto porta ki choix na biso ipa ya mwana mboka Félix Antoine Sekedi Tshilombo pour na kopesa lisusu second mandat pour que aiba na ko réaliser une partie ba projet na ba programme na ya malamu azana pour ba Congomani la PCP mbote na ba électorat ngai nyoso ya circonscription électorale ngai ya commune ya Limité Kingabwa Mombele somme ba congolais pati malanga alobi aza elongo na bino kino maponami ekoyeba na kosalima na moamba pe tozana mwana mboka Jano Binanu tozana elongo wana bana Limité bana moamba. Nous sommes pas encore pendant la campagne électorale messieurs. Na mwana mboka. Nous sommes pas pendant na mozindo mutuna wayo na komanola yango na molongo pe ba Congomani ba kozwa libaku ya ko comprendre citation oyo euti koleka na makambo etali publication ba résultat. Publication ba résultat ba examen d'état na koyebisa na ba Congomani ke recours moko te baki na kosalema. Et loko moko te oke o correction ezalaki soki mabe o retardaki o esalaki boy ezongaki boy. Non. Ezala ba échec, ezala ba réussite, ezako demeurer tel que publié. Selon clarification autosui na nzela nini ya palmarès. Pourquoi la lobby en bongo? Parce que publication ba résultat et banda ko salema na niveau ya ba code. Ba code oyo ezali censé ya koyeba na kopesa biso mbanoki non code oyo école tel to fenêtre oyo école tel ya esika tel pesa ka conformité ya ba publication ba résultat. Ba code wana na ba fenêtre wana oyo ba yeba ki na ko salela yango na bato bazalaka chargé ya makambo ya publication ba résultat boyebi yango ezali banani ezali bato oyo bazali ya société ya téléphonie cellulaire bango bato bazalaka chargé ya ko rendre ba résultat public na premier temps avant même palmarès ça nini et pèse dernier résultat ndenge ezalaka et bango wana bato ya ba société ya télécommunication wana téléphonie cellulaire ba yebaki na kozala mwana erreur na makambo etali fenêtre ya 2022 oyo bango ba utiliser ki topé code ya 2022 au lieu que ba utiliser fenêtre ya 2023 erreur oyo salema ki wana tango bato bazako yende kotala bazako zala toujours censé ya ko se retrouver na difficulté wana na bozongi ya fenêtre ya 2022 aussi longtemps que tozalaki na résultat ya ba fenêtre ya 2023 et tango bazako tala maman fenêtre ya 2022 ezako mema bango na difficulté ya komona ke école na biso salinia école na biso salinia école na biso salinia nzokande ezalaki na yango lolenge wana te tango baye EPC eyoko bimisa palmarès tango babwaki yango babimisi yango oyo ezalaka comme décision finale ça veut dire que document oyo ya EPC ya suka babimisa conformément officiellement pour la hôtel sageno tala ba résultat soki otalaki malamu te na nzela ya téléphonie cellulaire yaka komona yango awa na direction générale na bango oyo epesaka accès na makambo etali palmarès pour que mona soki réellement ozwaki bi ozwaki te nde tango baye koleka na botali wana na nzela ya palmarès nde bandeko ba école ebele baye ko constater que mais njoka nde ko na biso saki nango ne yate mais bala bazwaki te mais ngo la palmarès yango bakomba bana bimi mais yango la palmarès yango bakomba bana bimi nde ba bandi siko ko informer bana ba école na bango non la palmarès ça bozwaki comment on a bien na palmarès tango ba confirmer yango nde esali ki na bana wana basala nini batonda na sai batonda na esengo mais ceux qui ba tobakoloba ki oh te toni me ba memi biso sur le système à deuxième session non c'est faux et archi faux
Tony moi baza ko respecter Ce qui ça la même principe, même procédure oyo et banda ko salema ou ta publication ba résultat examen d'état et comment na nzela ya nini ya téléphonie cellulaire. Merci. Procédure voilà toujours respecter et ali Tony Mwabo, ils passeront, le Congo restera que l'avenir de nos enfants sont des fautes graves, des bêtises, qu'on doit dire des choses. Et on doit répéter ce qu'on s'est maté. Et on doit repêchage de salimité. Repêchage de salimité. Ce qui s'est passé à tout ça, le deuxième sujet. Repêchage de salimité. Quantité à niéterie et bimia. C'est de la niéterie. C'est de la niéterie qui n'ont rien à voir, en tout cas rien à voir avec la rationalité et la pertinence au sommet de l'État. De Konangai. Ozo Kandeko yo, asa musulman mais balbosona mona musulman lokuta makasi ko legola yi. Quelle est la valeur de ces diplômes-là maintenant aujourd'hui? C'est la question majeure qu'on doit se poser. Quelle est la considération de ces diplômes-là? Ceux qui m'ont dit que étant à l'étranger, ce comportement ou cette erreur, parce que le bien c'est erreur. Ce qui est erreur, laissez-le évoluer. Laissez-le évoluer. Ce qui est erreur, bon repêchage de salaire. Mise à grâce, tout le monde a grâce présidentielle. De moins informé. En tout cas, et comme il a grâce du ministre. Ministre de moins informé. De Govanda qui mène à Sokola. Tolérance n'a débat. Il y a le bas qui a sa question. Laissez-le évoluer. Évoluer de Gojampi. Voilà. Arrêtons avec les sentiments. Arrêtons avec ce que nous parlons pour. Nous sommes en opposition républicaine. Et si que yali malamu ndekonanga tokoloba oyo e yali malamu. Et si que yali mabe a tokoloba e yali mabe. C'est-à-dire que awa ceux qui tozalaki na ba pays oyo ezali parlement ezalaki ya normal des hommes normaux. Bon parlement c'est normal le cerveau. Ngana boyi makamu ndekonanga. Ngai na ceux qui tozalaki na parlement normal. Aussitôt le premier jour au parlement zo chama colonie à Fongola na Tony Mwaba na porte. Mais il doit quand même nous expliquer. Ministre, au matisi qualité et enseignement, donc il dit qualité et enseignement dans la République démocratique du Congo. Oh, ça c'est la pire honte. Ndekonangai. Abalobi awa bangono so bandimi que c'est une faute. Si c'est une faute ou c'est une erreur, on doit corriger. Tobenga yango nini maintenant? Hein? Tobenga yango Tony Mwaba sali erreur. Ba para ba sali bere ba na ba kena osala examen d'état ba sali bere oyo ezali moko ya ba preuve ya ba incompétence ya tribunal ya gouvernement oyote ya pouvoir oyote. Le mal avec bandeko na biso ba communicateur ceux qui ne savent pas, celui qui a eu le contrat social avec la population, c'est le Félix Tshisekedi. Tout ce que bazana kata ko sala wana, c'est Félix qui va aller les subir au moment il y a campagne. C'est Félix qui va subir de ça le cola bilan côté le melaye nango. C'est là où ils ne savent pas quelle est la qualité de notre enseignement. Il est fier de dire ça. Tant que modèle. Il est le premier ministre. Premier ministre il y a liboso na monde entier, banda monde banda Congo banda qui crée un miracle à le ministre de l'ESI, pas premier ministre. Ministre. Ministre c'est pour la première fois. Merci. Un ministre de l'EPSP dans le monde et en RDC, même Yesu Sokazala qui ministre, il y a EPSP, à cause ça la miracle, la modèle OT. Moutomanda qui déjà classe. Je vous dis, il y a les enfants qui étaient déjà à l'école. À l'université. Nini a aussi diplôme. Nazoli mu colonie nga na otanga na. Te Tony Mwaba a créé miracle ya tako tambola na mai ezalaki mu. Merci baba on a miracle Mwaba. Miracle Mwaba. Tiens on tambola. Merci de grâce. Tiens on tambola ligola mai. On tambola mu kolo mususu oyoka pe. Moi na zui na kata bekol, yé pas sali bango sous mesure de grâce ba ndeko. Mais les conséquences na solution na ndeko pona koloba yi. Ce qui ça parce que toi da deuxième. Ayé ba makambo ba ko sala. Merci beaucoup. Lelo o tu ko rappeler. Tout passe. Mais le Congo reste. Le Congo reste. Rien n'est de mer. Le Congo restera. Quelle est l'histoire
akozala na bilani parce que yepe bakotanga kai. Merci ndeko Jean-Pierre Ngalula Kamunga. Pour qualifier le ko la nani. Merci. Pour avoir passé la ministère wana. Herman Tumba, toi la deuxième sujet masolo pour il y a fond le premier fond le deuxième et puis troisième il y a fond les permettre à la population démocratique va comprendre notre démarche et puis notre contribution on est difficile au Béni Congo parce que tout court tout passe rien de mernen de Jean-Pierre Ngalula Kamunga lobby. Mais moi tous les abris tata mo konza lobby na discours on a il y a 78e masolo il y a Nations Unies. Le chef de l'État c'est quand même de brosser plusieurs axes. Il a parlé sur la paix, enlèvement des sanctions au niveau de Zimbabwe, parce qu'ils ont organisé des élections. Il a parlé sur la situation sécuritaire avec le gouvernement démocratique. Il a demandé même le départ de la MONUSCO d'ici là. Et puis, écoutez, le Premier ministre israélien, bêtissé dans le développement, économie, sociale, la population, le gouvernement démocratique. Ils ont vraiment brossé la situation. Qu'est-ce que vous avez retenu dans tout ça? Qu'est-ce qu'on pouvait ajouter comme donne un intérêt à la population, le gouvernement démocratique? Merci Ndeko Nyembo, mais c'est littéraire très toujours ça dans le plateau. Parce que quand vous évoquez les bilans négatifs, il y a le président Félix Tshisekedi, parce qu'il sera le seul à répondre devant la population, mais vous êtes en train de vous tromper. Soit vous avez les yeux et que vous ne voyez pas, vous entendez, mais vous n'entendez pas finalement. Tout ce que le président Félix a fait, dans le secteur de l'enseignement, on a éducation d'abord. Nous avons eu avant avènement Félix Tshisekedi combien d'écoles, combien des enfants à l'école. Il n'y en a pas eu plus de 2 millions. Mais aujourd'hui, la gratuité amène pour améliorer le secteur de l'enseignement et améliorer la qualité même de l'enseignement. Lobby, il y a aujourd'hui diplôme, je ne sais pas, peut-être là-bas 2000 et quelque chose. Mais diplôme, il y a aujourd'hui il y a une considération mais pourquoi vous amenez toujours des choses, des propos négatifs à propos de Yambo Kanabino? S'il y a eu un mal, disons-nous, pour s'améliorer. Les rabais de l'enseignement, la qualité de l'enseignement aujourd'hui. Et Outeli Wapi. Tony Mwaba est arrivé avec la vision de Tata Mokondi Yamboka pour faire face aux défis. Il y a comment sa qualité d'enseignement. Il y a repêchage. Monsieur, tu as parlé. Tolérance, s'il te plaît. Tu as parlé, j'étais. Évoluer, Tumba, évoluer. Il y a comment sa qualité d'enseignement. Il y a comme ça été. Bana o nyonso bazalaki kofanda na bitelo te bazalaki na bandako baziyinga na bazonga esika moko ya kotanga po lobi na bango ezala malamu. Le mal est où? Et d'emblée vous parlez de repêchage, vous parlez de recours, mais nous l'avons bien dit ici, il n'y en a pas eu. Qu'est-ce qui sanctionne aux publications et aux résultats? N'est-ce pas? On va bien un palmarès. Il y a que le fenêtre qui na place na ba société ya cellulaire yango et ça qui défaut, mais il faut revenir. Comment on peut corriger? On ne peut pas aller na même entreprise pour recadrer. Non, ils ont pris maintenant palmarès pour sur Nabana. On va se retrouver. Les échecs sont restés les mêmes. Les réussites sont restées les mêmes. Et pourquoi vous allez mettre la qualité de l'enseignement en cause? Et pourquoi vous allez mettre le ministre, l'inspection générale en cause? Donc vous êtes en train de vous soustraire en faux. La vision du chef de l'État. Et deuxième sujet parce que je suis dans le deuxième sujet. Parce que nous parlons du bilan, de ce que le président de la République a fait. On ne parle pas du bilan, on parle du discours du chef de l'État. Il a dit, non, il ne faut pas le suivre. Je vais le suivre parce que tantôt, il me dit que j'ai rencontré. Je suis il y a un problème. Il y a un discours à Tata Mokondi. Il y a FPD, Banda, Tobani Kolo Makambo, Tata Mokondi Yamboka, Banda, Tobani Kotala Makambo, Sosa Kosala, Sosa Kotala Mona Angele, parce que Ezali très positif. Dans la situation, il y a un discours, il y a sali dans les Nations Unies. Toujours que même on a un point, parce qu'il a parlé de retrait, il y a MONUSCO, il a parlé d'un problème, il y a insécurité dans l'Est, il a parlé de sanctions. L'administration rwandaise, il faut essayer le Rwanda façon. Sanctions, Américain,
Rwanda. Donc, c'est-à-dire, il a parlé aussi du processus électoral pour 2023. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, son excellence, Boyebi Bandakala, c'est quelqu'un qui est outillé dans la diplomatie. Et tout ce qu'il a mené dans les démarches pour ne pas dire que non, je veux directement faire la guerre au Rwanda parce qu'il nous agresse, il devrait d'abord obtenir des sanctions pour soutenir au Rwanda, notamment les États-Unis d'Amérique. Et c'est pourquoi dans le résultat, le Rwanda et Joami et l'administration américaine, lobby, la coopération militaire na Rwanda. Pour nous relaxer que makambo nyonso tata mokonzi yamboka zai relaxer bango makambo nyonso MONUSCO ça qui na ba rapport na ye ya koloba que non les agresseurs ya Congo ezali Rwanda oyo baza ko alimenter les M23 ezali nengo wana yango moni eboti mbuma les retraits à MONUSCO par exemple nous l'avons dit même l'ancien président de la République Joseph Kabila l'avait demandé mais ba trouble mingi za ko salama biso nyo soto yebi yango mutazo ko créer yango mingi ezali MONUSCO. Pourquoi? Parce que esika baza ko boma batu ya fandi azo ko tala kalobi non ezali na cadre ya mission na nga été photo passer na beta pour mususu il faut pas réviser pour passer na beta pour mususu mais non ozo ko assister bato baza ko boma te na mission na yo siko musala na o ya ko sala Congo ezali nini. Et c'est pourquoi le président de la République dans son speech a lobby il faut pas accélérer retrait parce que Moussala Nabango et notre armée est suffisamment aguerrie pour nous protéger l'intégrité ya Mboka Nabiso. Il a dit que tu commis la capacité ya Moussala face na moto nyonso ya merci biso pour nous citer ce qui s'est passé élection. Il y a des gens qui ont été distraits. On va dire que le dialogue est salam, on va dire que le glissement pour se retrouver. Le coup là-bas finance na bango et kotaki mayuya. Bah yebi que na glissement sur le salami, tu kende, tu rejoins poster pour tout, mais kako résoudre ba makam mususu. Et c'est pourquoi parce que toujours distrait. Bah d'ailleurs on dit matin que 2023 décembre koya, c'est lié à organiser l'élection. Aujourd'hui nous sommes là à la veille. Même il y a une élection, vous allez demander les dialogues, vous allez demander les pourparlers pour en faire quoi. Et c'est pourquoi le président de la République a dit ne rêvez pas parce que nous allons aux élections. En 2023, décembre 2023, nous allons. Merci. Pati Malanga. Pati Malanga, ok, de quoi pour ça, Pessi Makanisi. L'intérêt, l'objectif. Apparemment, le chef d'État était clair. Sanctions, il a parlé, élection, il a parlé départ à MONUSCO. On retient quoi dans tout ça? Merci beaucoup, Manamboka Rodrigue. Nakoki même ta d'antenne. Ramasser question par rapport il y a discours à tout le devant tribune des Nations Unies sans pour autant na longola moi bo soto onde ko nanga ngalula za kuzala na audace ya koloba yango devant etandoiki songe na ya mabe asalaki na butu ayawa alinge abimisa yango etale yango devant etandoiki pour na liboso peuple congolais ba yoka soki masolo ya ndoto na ya mabe ya lotaki aussi longtemps que ba congolais ba même na besoin ko yoka yango te na yebisi yango pe na lobi yango clairement na lobi ke non botika kolatisa mwana mboka le professeur son excellence monsieur le ministre de l'EPST Tony Mwaba bo sambulu oyo ndeko na ngalula za koloba mwana mboka Tony Mwaba yewana ko accompagner rien que vision atata mokonzi ko le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yango na lobi boy na kambo etali ba résultat examen d'état botika kotia yango na muto mwana mboka Tony Mwaba parce que to lobi yango clair problème ya fenêtre ya code ya 2022 nde mutu est créé ba incompris ba problème par rapport à nini ba société ya téléphonie cellulaire bango ba toazalaka la première lien ya ko ba ko publier ba résultat examen d'état ba zalaki na difficulté problème ya fenêtre ya 2022 bango ba utiliser ki yango nde et créer moi problème et créer situation ba to ba ko constater mais après avoir ko lekana ko kanga fenêtre wana tout le monde a dit qu'il y a eu tantôt de bons et de mauvais résultats avec un robima wana mais na sima na yango tangu EPC ba ko boaka palmarès na bango nde e ko sala ke non na ba école ebele ba yeba na ko zwa vraies informations ya utala ke non mais école na biso njoka nde bana bazwaki mais tala makambo eleki na publication ba résultat na nzela ya téléphonie cellulaire to bon ko constater chez kuna njoka nde échec ezala kité erreur wana e uti na nini na fenêtre oyo
téléphonie cellulaire société va utiliser qui fenêtre il y a 2022 au lieu va utiliser fenêtre il y a 2023 d'ici qu'à au moins difficulté ça mais déjà va mettre fin d'incitation à travers palmarès tout tika koloba yango bilan il y a mon amboka on parle pas de bilan on parle de discours na yebisi ndeko ke non kolandisa mana o etali enseignement na kati ya mboka na biso ya ko critiquer koloba biloba loba mais na yebisa que il y a des avancées très significatives parce que lelo oyo bandeko na biso ba kuluna ba fazer ba cheki ba tonda kibela banzela mais grâce à gratuité enseignement au pa même sur mboka o plus de 6 millions d'enfants bazongen nzela l'école o tikala ko sala maté lelo obino banda ko futa ba enseignant na salaire ni 58 000 francs congolais 5 000 francs congolais 5 000 francs congolais lelo ba sala comme ko toucher 415 000 francs congolais o tikala ko sala maté lelo oyo est-ce que dans la bossani qu'il y a plus de 64 000 écoles mécanisées peut payer au tiers au salaire maté les lots 86 000 non payés bah qu'on touche mbongo depuis le régime passé les lots comment qu'on touche mbongo plus de 64 000 nouvelles unités au bah qu'on fout à maté les lots bah comment qu'on fout à ma grâce caranini il y a politique un discours il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les lots plus de 372 900 enseignants bah comme il faut toucher première gratuité enseignement mais de côté le discours à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo plus de 200 écoles construites et réhabilitées Félix Alobi Monisco qui Félix Félix Alobi Monisco qui Félix Alobi y aurait élection 2023 les rêves au bando quand il dialogue il dialogue exact il a demandé même Monisco qui est le plus tôt possible merci beaucoup Herman parle il a brossé une situation générale il y a Afrique à monde moi Lamboka Rodrigue nalanda qui discours à tram konje ko na bokebi pe na limemia nyonso na bolandi bwangai na epengla que à peu près 5 points tant on a maniola qui discours na il y a liboso tant on konje ko la ko lo bana moni déception au 4 tam konje ko lo pourquoi échec oyo Monisco et sali pona musala na yango parce que Monisco azali awa mission na ya liboso ezaki ndia ko ba na commettre kimia au kati ya monyelemo ekola biso Congo mais Monisco a échoué na mission na ye asali bo sambulu liboso ba Congomani o etikala ko sale maté na tel point que ba Congomani ba komaki à tout moment ko la muka ko tele mape ko senga départ ya Monisco le lot ta mokonje kolo a confirmé ngo devant tribunal des Nations Unies que Monisco ba sungi biso na o etali mission na bango ya kimia to kati ya mboka biso Congo pe ya mi balé na pesi sous na toni sibotoni na tam konje kolo ndenge akokanga monokote akoloba yango matin midi soir au effort à lobby nango so a rappeler yango lisusu pona botel c'est que la RDC est agressée par les Rwandais je cite monsieur Kagame azali derrière bo sambulu nyonso e ko sale mokati ya monyelemo ekola biso Congo particulièrement na est kuna asili pe ko yeba tuna botel ça peut koloba lisusu que moko ya ba décision oyo États-Unis d'Amérique va zui pour ba sanction liboso ya Rwanda et ba na kokindi na molongo pe na bokebi baso pour que ba Rwandais bazala toujours censé akoyeba ke mabe oyo bango baza ko sala liboso ekola biso Congo en tout cas bamboka bapaya batondi sur na saité na simana yango pe lisusu asili koloba ete même ata 1 cm ya mabele mboka biso et kotikala jamais kozala cédé et pas bidongolo miso mitema likundu atalisi ya solo ki azali congolais de père et de mère pona kotalisa ke susu aye ezali ke Congo ezala toujours un et indivisible pe ayeba ki susu na ko chiter pona kolobela kambo etali environnement pona kotalisa kambo etali injustice na o etali makambo ya répartition ya ba clé oyo bayokana ki et puis c'est l'héritier ezala parce que ba pays pollué oh bah donc tout le moment la vitesse il y a financement à Mosolo par rapport à pays moins pollué et que ça l'a vraiment mal amouté né avec qui peut na kosenga ke batala pe ba pays wana pour que bazala bénéficiaire na o Italie Mosolo o batiaka on a disposition ya ba pays wana pe likambo Italie maponami ayebisi na ba prophète de malheur ayebisi na ba inia Congo mitema likundu bidongolo miso oyo ba ko prophétiser butu lokola moyo ke maponami kozala te to ke de na dialogue pour que bango ba se retrouver ba poste de positionnement afin que va vivre sur ma bango batonga ba immeuble ba bala sous basi 5 10 50 ans ndenge ba mesana mais tant qu'on dit que mon amboka Félix Antoine Tshisekedi a confirmé biso le biki non qu'il plaît qu'il neige ma pona me ko ba na ko salema na respect ya délai cela veut dire que Congo mani moi baso oyo bonga makite kota de bon de la dialogue ba o baza ko lota ndoto ya dialogue pona bango ba ke non le dialogue appartient au passé
les trains est en marche. Ceux qui bokanisa qui est en mokonzi ekolo à cause sabino na posa abino ils allaient contre volontaire ba Congoman parce que les seuls moyens les seuls au peuple congolais sengia s'exprimer na yango ils allaient kaka maponami et tata mokonzi ekolo kolanisa na lichoto bunda IDPS et ses alliés plus de 36 ans ya lutte et talisa biso toujours que non na nzelande ya maponami ndeto kozwaka bokonjo kati mboka o yango pe biso tozwa bokonjo na nzela maponami boni biso to boya nzela wana ya maponami poto ke na nzela o ezali contre selon volonté ba Congomani et tant qu'on dit que la lobaki qui na nzela ya mobeko likonja mboka na biso na kotikala ka jamais ko cracher sur mobeko likonja ya mboka na biso na o etali ba disposition na yango na kambo etali ba élection kati mboka na biso et c'est sûr et certain que toko kina maponami yango molisio ba congolais pati malanga na tondi sabaki na saita na oki soulever moi makambo etali maponami parce que ba habitat commune alimete ki ngabo mombele ba lobi que les seuls moyens pour que pati malanga topé ça yon pifo wana okende kolobela biso ondako bakini be ko c'est kaka maponami ce qui maponami ça limité pati malanga okobona biso mabe koko kalisa ki tolingaka otenjo kana tolingaka yo lokola maponami et pesa meli biso ki ezali kosala merci ngako pati malanga na toni na sai pe babidongolo miso bande ko kalisa ki maponami osale maté Champinga Lula bangengi miso na minito baza ko yebate se basala ni lokola bande ko Champinga Lula baza ko yebate se basala chini na miso parce que pour la vidéo déjà merci Champinga Lula babi yo prophète des malheurs Félix a tout dit Félix a dit il y aura les élections en 2023 bino bozo rêver bino bozo la dialogue exaté Félix a dit il a insisté qu'on a parti malanga le départ de MONUSCO Félix a dit au sala S Havre il y a pas de développement il y a bino mokati du Congo nyoso wana pourquoi pas vous on dit ma Félix c'est qu'il était na ba fort au sala qu'on a parti malanga ndeko ngai journaliste limbisanga na rappeler ba imboka ba komelinga ba lobi oyeba ke bango mibale bazali bato ya union sacrée ngana ya libe ngamo voilà tango ko pesa nga minute yeba ke na ko rencontrer na ye en tant que capitaine de tous les politiciens congolais donc na tango wana tikela ni ngai ko sosolisa malamu ndenge longo bali na bani na ndeko oyo ndeko Herman Tumba kulutu abimisi banieteri na ye beti monoko pa eloko malonga ba imboka ba yokite mais la lobi na ye boy l'unique personne qui répond sur le contrat social oyo ba imboka ba pesa ki ye ba vona bango a diriger bango akamba bango oya kozonga kosala bango le bilan ya compte rendu na ye pour ba pesa ye mbalo elandi ezali Félix Tshisekedi et c'est comme ça que tout ce que bandeko ba kosala mosala mabe autour du chef de l'état banana bango bila bamboso ko mata mosala mabe aux alentours du chef de l'état yemoko chef de l'état tango asilisi eloko yo bengi discours ngana benga na discours te pona koma wana tango asilisi yango na point de presse na ye alobi mon prédécesseur avait raison dîner de presse oui point de presse na alobi mon prédécesseur avait raison de ne pas être bien entouré. Alors, ce qui a le bindenge wana, à se plaindre que na yali mal entouré, parce que c'est le chef de l'État qui a critiqué n'a pas à tel discours en yemo, pas tel vidéo en yemo. Tant à tel makamla lobi yango. Akamu yemo. Nda lobi mbala non, c'est que batuna na bon pe ba mbala muté. Entre autres, tel musuye. Azoli nga koma, moninga na pembeni tango ba opesa yengwende. Ndeko wa maele mingi ba chama boko bana alimenter ba voter yo mais vous allez lokola ba incompétent wana mususuté merci et loko boko lo bandeko lobi vision ya chef de l'état attention avec ce que vous appelez vision ya chef de l'état même vos bêtises ya ba repêchage comme vision ya chef de l'état o makamnino même ba bêtises na bino ezanga mutuna makolo vision ya chef de l'état ba bomi ba wazalendo kuna boye point te bobenga ngo vision ya chef de l'état. Même ce qui réduit la nature, même le lenga chef, vous aussi sa valeur à chef de l'État, vous le bien zabila chef de l'État. Alors bien, bah fongola qui fenêtre. Bah tout nos sujets qui toquent. Fongola qui fenêtre na. Ezali ba parents bana, que ezali administration oyo, les ministres de l'EPS pas au gérer. Bon bah fongola qui fenêtre tende, bah fongola qui porte. Yoka. Côté à la kobenga bêtise autre que ça les mao était que vision à chef de l'État. Non. Repêchage. Il y a examen d'État. Même pas dans maternelle laissez-le évoluer petit malin. Laissez-le régime moyo. Zali régime moko ya ba. Une question à kitoko. Ce sont des plaintives.
des plaintifs, et ce sont des innocents qui refutent tout. Bango nyo suzaka ya bango te. Tokai ne loko yo bengi na 78e sommet ya outi mokonzi ya mboka kendaki. Merci pour reconnaître le chef de l'État. Il est le chef de l'État. Laissez-lui évoluer. Il est l'unique et le garant de la République. Il est le chef de l'État. Nous sommes dans une opposition républicaine. Il a été élu. Ce qui a par voie des élections, coup d'État, jamais. Alors, il est le chef de l'État. Quand il y a du mal, il y a du mal. Donc, c'est la calme. Ali Mokonzi Nangai. Le chef de l'État a monologué. Les chefs de l'État, tobite tobenga wana propagation de faux bruits, tobenga yango, topese yango natir nini, il y a discours wana. Parce que c'est déjà du déjà entendu. Les chefs de l'État a zongeli kaka makambo esi loba kaya kende kolo. Insécurité à l'est. Mais ce sont les choses qu'il a déjà dit. Loba yango. Ezambala libosote, même batwazo yoke balobi mais il a préparé un discours tendengeni. Oyoka kata ba Mamadou Dumbu ya tamba mati. Ozora ke bato ba yaki na moi discours ya sika ya bien que matière nous zaki mais après sina no matière à bien. C'était le Congo qui parlait là-bas. C'était le grand Congo, le Congo de Lumumba, le Congo de Kasavubu, le Congo de Tshisekedi Etienne. C'est le Congo qui parlait là-bas. C'était une honte. Les chefs de l'État le bien comme Malongate, agression, tout ça déjà agressé. Alobaka déjà plusieurs fois. Ceux qui tokeyi makambo etali sanction. Na yoki bato bazo se réjouir. Oh non, sanction wana ezali diplomatie agissante. Laissez-le évoluer. Les amis Nico. Et l'autre tu as reçu le matin le salami. Tolérance dans le débat pas mal. Tolérance. Je te protège. Je te protège évoluer. Il y a qu'on sanctionner Rwanda. Oh, Pati Malanga laissez-le évoluer. S'il te plaît, non, s'il te plaît. Écoute d'abord, Jean-Pierre. Oh, Pati Malanga, Jean-Pierre Galula, Kamunga, Pati Malanga. Les gens qui nous suivent, Baba Maëlle, Bala Souka na plateau. Tu dois retirer, toi aussi tu dois retirer. Évoluer dans la même démarche, dans un discours. Évoluer, Pati Malanga, tolérance de débat. Tolérance de débat. Mais alors pour la reconnaissance. Likamoto Zalia, le chef de l'État a monologué. Alobi Makambo aussi et l'Obama. Chose grave. Nayoke Bapati Yoyo, Bazoko Sepela Balobi, diplomatie agissante. Mais il oublie que, pas plus tard que Mikolo Tsoleka, le chef de l'État lui-même, Makambo Bisoto Lobaka, et Bimara Munokona Yemoko. Le chef de l'État lui-même a lobby, na Makamka ya Esewana. Souki Sala. Lobby, na tamboli, les efforts diplomatiques n'ont pas donné les résultats, ont échoué. Ce sont les paroles du chef de l'État. Mais maintenant, les lots oyo, ceux qui vont sanctionner Rwanda, nalingi monsieur Pati Azaliao, na kulutu nangai yoyo, ba yebisangai, impact, n'est-ce pas? Il y a sanction wana, na kacha vécu quotidien na biso, oyo tozo vivre les lots, sans société d'avion, tozo vivre na misère totale. Est-ce que sanction wana a un impact qui n'est pas? Merci beaucoup, Herman. Sauf Azali, on est sanctionné. Merci beaucoup. Herman Toumba, quel est l'impact la vie quotidienne, s'il te plaît? Quel est l'impact? Abino, le chef de l'État, a dit tout ce qu'il dit. S'il te plaît, propagation de faux bruits. Évoluez, Herman Toumba. D'abord, il faut que les rappels, les principes, et Mikolo Nyonso, tant que tu as le Kambo et que Bato, au Bazako Yoka, Bazako Salé la Yangote, il faut rappeler. Tant que yo lobby que le président de la République a monologué, c'est dit déjà dit. Déjà entendu. Tant que Walobaki, agression Sinaki, tant que Walobaki, Rwanda s'est retiré, mais il faut rappeler à qui peut entendre ba yoka yango ke makambo biso toujours ko loba mikolo nyonso eza ko sila te parce que bozali toujours na même mise na kati ya makambo wana et loko ni sengeli biso ko sala po bato wana ba longwa il faut te rappeler bino parce que to loba ki na bino lobi lelo to solo ba na bino et cette fois-ci to bandi ko ezali ya shuka parce que to se préparer autrement to se préparer oyo ekoya ko salama na mboka oyo boya ko loba te ke non Congo pour la ligne au Saliboui. C'est une façon de savoir que non, ils allaient derrière avertissement. Il a bien dit à la fin que les Congo allaient suffisamment
outillé pour résister à l'agression, nous sommes couleur na ba voisin na yé. Et ligne kolobanini, tous allez prêts, il y a aucun de cause là, mais tout le monde a peur que je sache que et outaki. Donc ce sont des avertissements, des monologues. Yo côté à moi na yo au boti moi na au côté il y a quand même koloniocho. On peut rappeler sur la bambé ça ce sont des faux débats. Donc c'est-à-dire des gens bafandi bobandi koluka esikanini beaucoup qui komona ekaka bomoni ko créer merci mais soyons quand même sérieux. Aimons le pays, aimons notre président de la République. Les combats que Félix Antoine Tshisekedi a menés dans ce Congo, nous tout le monde à Tshisekedi Gosala, l'agression rwandaise et bandit les lotés, mais nous tout le monde connaît ailleurs. D'abord, Biden a lobby, tu as une bénédiction pour l'Afrique. Et c'est toi qui as la clé à développement en Afrique. Pourquoi il a reconnu ça? Il a dit ça pourquoi? Parce qu'il a vu les sérieux. Sa façon, sa détermination, il a développé le Congo, son amour pour le Congo, c'est lui qui peut sacrifier sa vie pour le Congo. Ce qui ça émission ici. Mais il est dit, s'il faut mourir pour les Congo, pour les biens de ma population, de mon peuple, j'ai mouru. Merci. Alors, ayons cet amour, il y a merci. Dans ma démarche, il y a paix école. Pati Malanga et M. Sili, 30 secondes, tu as un mot à placer? Oui, merci beaucoup. Quand nous disons que la diplomatie est agissante, ce n'est pas pour rien parce que le président américain vient de signer une importante décision levant plusieurs mesures d'interdiction des coopérations militaires avec la République du Congo qui était prise en otage unilatéralement pour punir le régime Kabila qui ne le sait pas. Et les Oyo, tout le monde a une décision, ils ont porté un plus pour l'avancement en cannabis dans le cadre de la coopération militaire. Puis une façon encore pour permettre une assistance militaire des États-Unis d'Amérique en faveur de la République du Congo. Et c'est pour cela que notre diplomatie et la diplomatie agissante. C'est le moment où il y a un parce que la minute où il y a un merci. Jean-Pierre Ngaloula, 30 secondes de 30 secondes. Biso toaline sengo mingi ndenge mokonzi mboka kendaki kuna topesi elongoni ya makasi asali mosala makasi oyo ya ko sokola kolata bilamba kitoko ndenge alataki pe a se présenter kuna pamba te tonga kozala absenté mais par rapport à discours tobimi na zéro. Merci. Alors ndenge ya lobby boy a lobby ke John Biden a lobby ke mokonzi mboka yali na clé ya développement ya Afrique. En tout cas, Kosita a raison. Mais union sacrée, non consacrée, Baïba Kadena. Là, il faut voir ça John Biden. Baïbi Kadena, Baboua qui a tiré la clé. Alors, Fongola Nini, pour développer une colonie. Il y a mis balé pour Nakosuki ça. Tosuki si Nakoloba été. Toye Baete. Le dialogue est très important. Merci beaucoup. Toko Kende na élection Boete. Token de l'élection à Malamu. Merci. Fichiers opposés problème. Insécurité. Pour l'autre mytho ça. C'est seulement tolérance. On va les élections. C'est